soki ndeko na ngai Sila Bisalo a doublé date ya spectacle na epo billet etondi do loko afale biti sold out babe na ngobo so billet nyo so c'est sold out. Mais bravo. Oui Barési biso to sangana pe to sangani to sisi billet. Mais na makambo bazolobela kombo kaka ya Sila bien Sili. Elle est forte. Net Nicolo de tout le monde à réseaux sociaux tonton Jaco na ma mère Stangala Sibakaboni. Oh, c'est vrai. Ouais. Ngai naza fan ya couple wana. Nalinga ma mère nalinga ka tonton Jaco. Ce qui vraiment eza nango tard. C'est que eza makambo nzambe mais ce qui eza tard te. Ce qui vous fait bakosa na ikokufa et ça a un plaisir. Ne pas bakosa na kokufa la bayina yo. Et ça a un plaisir pour baza toujours ensemble. Donc naza fanatique na bangonga. Donc mais na kawo ezake mobali azokabate nde moi ça se plane. Mais oui, ceux qui peut mobali azokabate ya solo est-ce qu'il faut ressemble sangaka na télévision? Lelo oyo na Congo so balobi to beta Kamanyola. Mettre nga metteur en scène. Il faut sélectionner les comédiens au même public. Voilà. Jérémy a parmi les 3 premiers. Aza comédien parmi les comédiens les plus peuplés à Congo. Les qui ont appelé ça parole de connaissance. Si on a mon amakambo ça manene lelo. Nana kena mupandi. Na beti makamususu. Nzambe des fois yungulanga. Nous sommes battus Léopard. Jérémy Fazana, parmi les sélectionnés. Ah, mais oui, hein. À Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Qui aura besoin de passer la surprise? Il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, l'ex, na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est la Ronnie Events. Ronnie Events, les awana pour la bino nyonso. Ronnie Events, les awana, si vous avez besoin de passer la bino surprise, na mbongo moukié, bah, vous avez bino surprise. Na mbongo moukié partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise, maintenant, je vais illustrer là. Bon, mon Ronnie Events, les awana, partout. Partout aux abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, on a 2 adresses. Tous les besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events eza wana pour la million so pour le au Kenya sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau
na avenue Kwango, juste derrière Ina. So comme quand na Ina, autour du avenue Kwango numéro 130 au Mona Bangwana. Et puis par rapport à Njili, na avenue Lusenge, quartier 8 Njili, na avenue Lusenge, référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro, on a répété, plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronier Vance, la meilleure. Par exemple, ça la route qui toque au professionnalisme de Cop Nabarou. Awa ntamina nebi tusiku shuba kolonzo bongo ekomi bwendeni awa ka place makemba ba ibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bidapa Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namona keza aka loki dina yo twino sa nini oza chance transfert ndina piembo onyeso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki équipe à rester c'est là on kamba mbongo yebuko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwende mwenye fimbo. Na biso awa ya evidence opiso tumu na pata ya telefone biso ba est biso mbongo na nzela Kakamba hiyo ndio mbongo ya wasi. Hiyo ni mandeto ndio ya bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. ya conseil est gratuit omoni makamba batanzela botikela bato nzela mais makamba transfert ya mbongo totikela ngo FBT misala ne kazinjo soko che bazui soki pe kuna bache ozwi basoa kaka on sait jamais ya mamini donc Dans la poto, dans la besoin de perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig, trocha numéro ni on a na scène na on le babonde de on le ça ma perruque on a bon ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai, Vanessa Airwig aza on a la prime encore abordable. Pour so ma perruque na yo, pour cha robima chic robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi, Brand Cosmétique. Je suis là pour produit Nabiso. Je vous moko sans maquillage. La crème Nabiso est longue. Donc, c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple, long la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc, c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sokolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekotekisa mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner mpe te en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize mpe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso sur WhatsApp. Merci beaucoup. Mais oh Malika. Oh Malika. Oh Sanya. Oh Sanya ouais. Mayamba. Eh, botega. Depuis ton petit braza, nga ba osa banpe pananga ata kuta fana manga banzela. Banzela esa mapako. Ura eza non te pananga timena ngo na uto za peut-être pana e. Tale na tama ba charger. Yo bota ba ko fela tambola kala ba charger. Ye pe pour eza ça va ko na pena déménager na. Bine bota la ta comme ba courant. Mais tu sais ça mon problème à quoi? Ah si ça des problèmes ba courant. Pas il faut que soit il a biso solution ba courant na biso. Et pas solution.
solution eza entreprise oyo société oyo eyela biso bapano eyela biso babateri baipati solution eyela biso babateri bapano epuis babateri na bango eya na capacité ya koalimenter même immeuble ya 10 niveau ya 20 niveau ya 30 niveau bapano solaire na biso ya très bonne qualité epuis eza na prix bien soko olingi boyo tokende equantité etanga mpe na uti boyo ezaka pembeni awa moko sepela na ya groupe ya ngute kuna to alimenter yango makelele kozala te oza na courant me makelele eza te tokeika pembeni tokei ko baipati solution yeni solution ya baindia courant ezalaka awa tozokota awa mana uti boye Mayamba, toza awa na avis construction sur pouvoir CNT. Donc na troisième niveau, bah il va se faire tout qui est donc il faut automatique au banda awa. Automatique na troisième niveau parce que bureau ya ba pas solution et ça kuna ni pour enseignement, ni pour soba, ni batterie na yo to panneau solaire na aya bien. Kuna ni courant pour faire. Client aussi, camarade, on a plus de moments qu'il faut faire charge. On a fait solution, il y a un courant à Bango, on n'a pas une solution qui est déjà une solution. Non seulement la téléphone, solution, na ba télévision, na ba congélateur, ba immeuble, to installer ba immeuble. Soit 5 à 10 000, 20 niveaux. Conseil plastique pour ça. Pour ça, congélateur. Oh, donc ça la ba pas. Ça, tu le ça la ba pas, na ba pas. Bon. Mais là, on va faire ma télé. Il y a vous, électrogène et tout. Combien de années? Ça garantit il y a 7 ans. Ceux qui ont géré bien au cours de 10 ans. Waouh! Il y a une garantie à 7 ans. Tout le gérant ou bien 10 ans. Oh! Il y a une Au chargement, il y a deux possibilités au chargement. Au chargement dans le courant, au chargement dans le monde. Ok. Voilà pas nous. C'est pas nous, du coup, le batterie, tout ça, l'installation. Des arbres étaient installés. Ok. Au charger dans le courant, charger dans le monde. Ok. Ils ont fait un peu de tout, bravo, le moko, après la mot. Se raisonner pour n'a pas n'a moka. Nous avons appris mon quoi abordable pour n'a mon nuance. Ok. Oui, mais c'est bon. Là, pour moi, 7 000, 10 000, 20 000 dollars aussi par mois. Déjà, pour moi, abordable. Ok. Nous attendons la cause de matin qui est haut. Pour moi, la cause de paix qui est haut. Pour alimenter télé, ventilateur, éclairage sur le banc. Aux UPO et lundi. Pour alimenter télévision, congélateur, clim, éclairage sur le banc. Télévision à TZ 100%. Attends, il y a bouquet pour la liste. Waouh! Ah non! C'est dans ma tête.
somba kokela obisa moko tokoya olibole biso boye ezaleli biso topesa yo te soki osombi biso moko tokoya na yango na Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous avez suivi cette émission. Je suis Barési Baza. Messieurs les journalistes, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Toujours dans le compte de vous servir, de vous apporter les actualités. Vous savez, cette émission Vérité Plus à caractère culturel, nous avons l'habitude de recevoir les invités de marque. Alors aujourd'hui, notre choix a été porté à l'artiste, à la légende, à l'icône vivant. Il s'agit bel et bien de Monsieur Modero Totokani. Ya Modé, Batebele, Bayebiye, Batebele, Bayebi, Moussalo, Ansala, ça sera toujours le meilleur depuis Abanda Tilelo. Comment on bien pour Seigneur. Donc avec lui, nous allons essayer de parler année Banda qui toko matina Souka et Lelo, qui va déjà en décembre, quelques jours. Toujours à 2026. Alors, tombez, tapez dans ma souris belé, jetez vos télécommandes, ne zappez pas, n'ignorez jamais le pub. Likez, commentez et partagez massivement cette émission. Mais avant de dire bonjour à Ya Modero, je dirais merci à Chris qui est derrière la caméra. On ne va pas dire aussi encore merci à tous nos partenaires officiels. Merci également à Papa Paul Fiki pour Maman Nathalie Fiki pour FBT Misalande. Ongotinda Koli, Ongotinda Mbongo, FBT za partout. Ils en a Chine, ils en a RDC, ils en a Lubumbashi. RDC Kinshasa, Lubumbashi, Kolo ici, bientôt Brazzaville, ils en a Dubaï, ils en a Paris, ils en a États-Unis, ils en a Afrique du Sud, ils en a Pétan, ils en a Turquie, donc vous la FBT, confiance. Merci également à Maman Bizi Mondele, Maman Présidente et Alphonse Tranquille, Yannick Chamba Godson, boss en boca privé personnel, et pourra pas penser également à Yaouli Moucheni, l'unique et le véritable cordon mondial. Mon papa Willy Claude Jaman à Londres, Gilles Mouanampoutou depuis Montréal, Maman Iketo Kamazi. De gros bisous à toi. Merci aussi à Memindome Yami, Memindome Abamini. Chris, si tu es d'accord avec moi, Fongola Bisso, pour dire déjà bonjour, meilleurs vœux à Modero Totokani. Bonjour Barési, bonjour Pena Public Ezo Landabiso, par respect. Na longoli chapeau pour na saluer bino boza kabarwa po biso ozaka po bino boza so bino boza te biso beto ozala te. Merci. Voilà, un mot gentil ya Modero batbarota la yo o baningara yo Modero ya bango ya kalati lelo azazo silati. Ouais, par la grâce de Dieu nous lobi wana azazo silate. Ezaka toujours ndenge na tolo bana force ya ba fan na ngai. Donc na lingaka te basilika. O bango balobaka yango ngana salaka. Na ebisi bango bon week-end. Voilà, bon week-end. Modero Totokani, combien d'années déjà de carrière il y a modèle depuis au Bandit Lelo? Bon, première répétition na ngai na répéta na vie théâtre en 1986. Voilà, botamité. Et après père abetanga ebele alingaka ngote na banolanda ba bombo fifi wana ba président bodo bana na groupe ya ba bombo fifi na ego intégré na groupe ya Pléiade ya Mutama Sebe donc mutalaxenga na TV hier on a salué Mutama Sebe papa et puis Académie des Stars de Modero na groupe Mutama Sebe na sala 8 mois et na créé groupe na ngai Académie des Stars de Modero na leki na groupe ya José de Londres état de collaborateur nazo saluer et na travaillé na Duche Kapanga nazo saluer pe Sika Zali état de collaborateur et puis donc so sali calcul le premier jour na répéta qui dans 86 style là na évité ce que sali 30 40 41 ans de carrière. Il y a des choses à Coco, Coco la Moussala, plus qu'elle vient alors. 41 ans. Barési, moni na la vie malembe. Vie ezaka na mbangu te. Kosala likambo te po ba moninga sali. Voilà. Yango to osala ba échec trop. O te kalilala. Omoni mudinga komo te ka senglas. Asomi lupongo te kana mbongo senglas ko changer mon mbongo. Yo tongo komo te ka senglas te ka mote okomo canceler mabe. Donc dans un monde moko oyo mutu nyonso
bazolo bela donc so va na baninga ko kelete bota de la tonga pour bokabwa boso okei batika na kumbolo mais ça c'est quel pays donc bon fandaka ti tongo etana boso okei batika na kumbolo boso pa batika na kumbolo na donc tongo etana ka na biso ensemble non mais c'est très fort il y a dans le bien qui mais ils ont makasi à méditer penza mais il y a modé toutes ces années de carrière surtout au fan na yo mo le lobby na musala wa théâtre nettement bon souvenir aux ont gardé tilelo pendant 41 ans au loba les a souvenirs dans un lupango na ngai mapango na ngai po moko bakabela ngai na Nana Takaza nazo pesa e penza merci ebele Nana Takaza la patronne véritable moto azana multi misala moto azana souci pe ya bato surtout biso artiste tala kaka zaka na ida tongela biso cité mais ye koloboko moko ndana ko cha epoa donc voilà OK pour en dehors wana bato balukaka esika kolala déjà moi nanga liboso na mi balé na mi sato na mi ne bana complicité ya buku ya mapango yango félicitations c'est trop et comment ça penda boye ba mo beta tout bango moko ko babali baza ba universitaire ba sobe babali déjà so abeti tout ye moko oga abatongi on do ba zongo penda ndakula bango habité bosi abosa boite bolongola makasi c'est ça tikanga mola ke no bolo moko na oza zolo na tina se bo bando sa makambo ko sala merci beaucoup mais musala no sezara na ba difficulté après avoir au moins un peu bonheur après na début on a nyonso dobi ko ba betaka o ebende mais au lita au continuer ti lelo okoma o komi la difficulté okutana na ngo plus et bana on s'appelle à un moment donné les biso bina tikana ko pango tous ali penza décisif et surtout na ndenge o yaki ozo idée ya osala pe groupe na yo obimisa pe bana ebele lelo surtout comment on le dit décisif vraiment na zaki yango on a lemba kité papa sito bisengo nzamba no sala kaka na no ebisinga bi yo lisa ndeke asala kata lona ate bonga siko iloko na linya o me debi nango ezamo bakoko sosko na lolia ndeni aibi deni no lisanga ngai barezi basonza mbete mato vinanga penza na zala na batak moko na vie tu peux pas comprendre au mitu na lem soko na temba témoin vivant eza Batista eza Duce eza mayonnaise okabina obela okela bopito malade emonana te moyoza sérieusement malade so malade emonani baresinga na kenda na biomédical bakainga na bamafuta na tolo bakainga na bamaladi kilikili na bima na émission ndeko moko ya kotala ngai nazobela nga obela ni na expliquer mama olive benganga donc mama olive benga atininga na ngalema na komi na ngalema maladi emona na te ebimi lokola ke ebimi lokola ke nga kosaki mama olive ngai donc na olobake na obela na ibala ngati ke mama olive na ide wana kuna ozala ngunda ndenge nini donc mondo yo soki nzambe te matro donc ngai vraiment vie nanga nga sanza bassin ya makila barezi et na kufa bakena nga na Saint Joseph namoni nayoki muta fulinga na mutu souffle na etamboli nga nzoto mobimba après namoni muta siminga lokola na loboko kwa bendinga dans la télé na tabo ebembe grand frère a ça là déjà mukanda po bakotanga na mort na bino okufa suspenza mabiki singa ti lelo makila na des rapide de 100%. Docteur a singa bi est impossible makilo sans vivre. Mais soko yoki esika ba ko selo makam barezi. C'est que c'est où un travail bien fait. Donc nzamba sala raté. Bande au moment boy ba miminga na tournage to komi na tournage zango ba tourner village ba kota ba ipen. Oh to komi côté kuna boy ba
bato babima somo bandeko bango ba oh toyaki kutu na kingandi lobi totourne na kingandi balandaki eboye te oh est-ce que faut balanda kingandi ndenge moko na nga directement la comprendre bango bia baki musika travail bien fait tout ça dans monde moko barezi monde moko bizarre ngazaga allergique na makambo ko boya malamu na mona tabule ima misezo bima ndomba kufi aolela ndombe na nzembo ndombe mokolo na kokufa na yebi ndenge bakolela ngai ima miso ebima e na bandinga isalinga plaisir ba Nigeria bazaka soki ndeko na ye moko abimisi œuvre bango nyonso basangani po basoutenir œuvre wana mais biso zo muta bimisi o abna ba lo bane bina o sumba ya tuka vraiment wale zabilo ba congolais tout biso ba congolais biso ba artiste pardon voilà comédien surtout ya Congo oh ba biso bina o sumba ya ngaya asumbisio matro nayoki ndeko na ngai sila bisalo a doublé date ya spectacle na epo billet etondi do loko afale beti sold out babe na ngobo billet nyonso sold out mais bravo oui barezi biso tosangana pe tosangani tosizi billet mais na makambo bazolobela kombo kaka ya sila bien sini elle est forte bravo oh soki tozo se soutenir te et semble que c'est difficile les mal les actes sur la tête par les étoiles en société mobilité où ils s'en sera pas comme il attend par mois pour la solo to sur la tête bobi bien qui s'en sera biso pour la matanga tu barezi bobi bien to sur la tête est-ce que vraiment de to solo la tête oza sir penzaki to ko aboutir le loko moko ya bien penza na to tiki la penza ba bazo sima penza musala moko ya bien parce qu'il faut to solo là tout le monde qui tout ça la haute et sengeli tout ça la boye et sengeli boye tout tambola soumi beko siko biso moko déjà ngaza directeur financier à TVC bo banga déjà que non jour wana so ba match tournage bango est-ce que ba boya bo banga bano ba kuma ba star batika makambo na bango est-ce que ba boya oh il faut to ya to kudana to solo la to sauver aro barezi il faut to pardon s'il te plaît to kutana ka to solo la ka to sauver aro yo ko biso kutana te to solo la te boni to bangana aoya ni te aza star aoya te aza boy aoya te otuna mutuna kwena yeso ki déjà comme mona déjà ya ye tout est commis par aya ya te déjà le connaît côté c'est là faut te za nani ya biso OK faut te za biso surtout no ba nkulutu faut te za biso faut te za penza ya biso tambola bien te on ba l'équipe ba Hollande ka faut te penza eza ya biso faut te za ya biso parce que barezi à l'époque nous avons un problème on a Sami Mokili parce qu'on a comme film moko il y a Alpha Bokole titre lango zali Simekoli si qu'on a luka nani akoki kozala papa ya Batista papa Batista ngabe ya Sami Mokili la zina ba décédant la biso na bwaki yango na sauvé film oyo est-ce que l'habité bon mona muta raisonner na ndenge na ye nzambe penza asunga penza oyo ba ivoirien ba mona biso Afrique mobimba surtout centrale Afrique ya noir plutôt et mona inde biso et mona kinde biso batala kinde biso ngo batala kitala
tala nani yango obeta tolo lelo sozo sa théâtre nzamba sungi yo kombo ebimi osala ba publicité olia osozo subaka na théâtre peut-être l'aime sous chaîne on peut écouter quelque chose olia mais comment na yo ekoko lié sauter ah bizarre hein? Bizarre Modéro plaira chaque jour nani oyoka ye tokutana na ministre de la culture rea aliba bamba ministre baleki mbale bele obala bazo biso ke faute na biso te faut ta ikolo ngo izaka wapi na mapata potokela biso ba industrie cinématographique pour pesa biso valeur pour tous os visa eza passe ini et deux fois visa eza passe où ah batala biso papa Kouidi tanga kufa ki on mona ki ministre ya biso porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya alobi à président de la République dans la kaba comédien musala nyeso ya Kouidi asala ki akufa locataire tant musamba lukonda mati son excellence alobi président de la République dans la kaba comédien eza nini na bakunda loko nini o batala biso te tout ça va utile. Ça va bénéficier $1 million pour passer la production de théâtre. Et par gouvernement, peut-être série pirate et zate. Batte gabi sota $1 ya pamba. $1 ya pamba. Ah. Ba mourir à théâtre au Congo ezali. Kisanga ya sobi Lubumbashi sobi Congo central a sobi mais par contre ba 100 millions. Mais si vous avez la production, $1 million, c'est que vous avez un film, vous avez $15 000. Si vous avez tourné 4 films, vous avez 60 000. Vous avez dit que nous avons la montée sur la bellingue, nous avons fait le poche. Des fois, ça va passer. Pas si Penza, autant de années de carrière. Mais bon, la biographie, oui. Au Mileli, na yo mona kata cercle au Mileli au milieu qui m'a en fait. Donc ça fait vraiment mal. Gouvernement peut soutenir. On dirait culture arango. Puis c'est dans la race soit foot, de musique hein. Musique. Na foot, ce monde sur ba Léopard va gagner. Bon ebimi belé moi musique, on appelle moi francophonie boy musique bache ba artiste moi la rebimi on dirait côté ba comédien pour apparemment bino kubolongo la ba télé ba stress ngai batala ka ba zi magique batala ka ba novelas bana ba baza danger koleka bato ba tourner na ba zi magique na ba novelas ba yebi musala batala bisoko basi ya ba kondi batala ka ba makambo na ba novelas ba zi magique batala ka yango et batala rappel biso ba mona rappel biso ndeto okemba ba mona pe ndenge ni ba novela sona bazali ba bisaka mbele bango mato ina tana ba minuit na ba butu ko ba betele ba masolo papa botala bango botombola bango bizarre c'est trop mal ya modé na ndeto yoka na masolo na théâtre ba artiste entre bino na bino boboya ya bolingo ezala olinga la tempo ebebisa mosala ba yo poza parmi bato avant le lo koma non koma marié maramunyo mais on dirait ba toyoka ba masolo pelo zala pena bato musu pa ba couple et bo maramusala ou bien ezara avantage pa mosala ba rési masolo wana oyo baya masolo bato babeta ba masolo moko etika baloba nga atalaka ba documentaire ya mundele soka ba jouer binda kino ba série na ba onde basala ba jouer mostomba oka ba komi mais c'est logique basi nde basanga na mibalité même na ba société na ba natra na ba Sodacom na ba ezalaka mais ba bibino bo ba ibebisa musala non ebebisa musala soki bino moko bolingi ebebisa musala soki ke mobali mto ebebisa musala soki mosa za forte a expliquer muninga te obebisa musala soki mosi mto ebebisa musala bo bali fachele rigel te obebisa musala wana eza futilité yango te kozala cause ya kobeba ya kopo ya boulot
Mon dirait il y a Babino artiste Kabwana Kaka pour la plupart partout entre Bino et Bino. Partout dans le monde. Les artistes, les soldats, les journalistes, les banani. So ba yo qualité Bakabona. Partout. Net Bicolo de tout le monde sur les réseaux sociaux, tonton Jaco, na ma mère Stangala Bakaboni. Oh, c'est vrai. Ouais. Nous on a dit Jaco pas même 2 semaines. Mais il m'a dit Jaco le belanga pour madame naé. Ma mère a salle live a expliqué que baza susté. Tonton Jaco a kabate ma go makasi. Ba benga pas cha papa. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a bio, faut commander bio. Alors là, le logo, ça va commander. Il y a pas qu'à ça. Ils ont ah, il y a solo. Sérieusement. Allez, au lia bio. Donc, madame a bien solo Makambo. Maman a expliqué. Ah, papa, il y a bio. Oh, ça dira le lot. Pas qu'à ça, il y a Moussaka. My darling, my douce, il n'est pas en bas de français. Comment ça, c'est un bon radio, ça, la bio, le cachet. Bazana mo na bitu so ba baza basala nza mais na bitu so ba bi on dire basala pété ba doza ba bala papa ba do lia ka ba bio bon papa zo ko lia ba bio siko so maman do servir mona mo roba mke ba suka ndeli na basali na nza ba wa de basala nza maman do la ta double pan. Ah bon? Ouais. Non ngai naza fan ya couple wana nalinga Maman Esther, nalinga Tonton Jaco. Ceux qui vraiment ils ont l'angota, c'est que ils ont makamwanzambe, mais ceux qui ils ont tarté. Ceux qui vous bébé kosala ikokufa, et ça a un plaisir. Ne baba kosala okufa la bayina yo. Et ça a un plaisir pour baser toujours ensemble. Donc naza fanatique na bangonga. Donc, mais d'accord, ils ont que mobile a kabaté de moi ça se plane. Mais oui, ceux qui peuvent mobile a kabaté à solo, est-ce qu'il faut ressemble ça à la télévision? Mais bah il y a la télévision, couple il y a la télévision. Ah, il y a un besoin de payer la télévision. C'est ça la bonne. Eh, on a zo banga nzemo moko inos bila zo mbalobi na lingio na tango elanga mbule beti mai nzoka ndako itangaka. Ah, c'est fort donc le billet nga mo bebele donc mokili pena banga mokili pena banga. Oh, ndeni toko beta masolo na biso na télévision nga kokate na télévision bona banu ko critiquer ex nanga dans kokalanga te encore ok ouais et ça pratiquement impossible ce qui a fini ngai en tout cas na ozom c'était et c'est même bi na télévision la critiquer ex nanga. Oh, mais peut-être à l'époque, il y a de l'eau, réseau, comment le lot des athées. À l'époque, peut-être, le téléphone, le lot, on a YouTube, TikTok, Facebook, il y a ma Barizi, dans ça, la moté. Na plateau à Barizi, na on peut critiquer ex nanga. Le lot plateau, comment musical. Le lot, il y a un téléphone, on a TikTok, il y a un live. Dans ça, la moté. T'as peut-être expliquer. Dans ça, la moté. Il y a un bateau. Dans ça, la moté, Barizi. Sabolaye. Dans ça, la moté. Dans ça, la moté. Dans ça, la moté, on peut critiquer ex nanga dans les réseaux sociaux. Ah, non, jamais. Dans ça, la moté. Le bateau, ça théâtre. Tout ça baisse. Et na kokate. Moi c'est moi qui les que moi c'est nanga. Si on a comment ko bena ye. Moi nyango ngone ezaka avec les solo hein. Parce que ba mabe wana nyeso to sali 6 mois. Na un mois no mona ngango noté. Ezala ki me aussi côté. Na 6 mois de kokili susté. Parce que maman a lâché. Attends, ali papa, tu as pas li babio trop. 6 mois mon cas. C'est mieux moto na moto zo chemin. Non, yate. Non, yate. Le bateau ba yaka en Europe ça va conseiller. Non, ba passer pe ba bon moment. Batala pe ba bon moment. Batala ga o ekomeli bango te. Batala ba bon parce que boso ba kutela nzela ba ko pesa na sombo tete. Jamais. Surtout que baza ba artiste. Surtout couple na ba on fait bando cha ba on so ba jouer scène couple bando aussi. Parce que le lo ba robo ma casting ya mondo ko ma film bo. Oza bezo ba français couple wana. Dala. O lobi likamoko ko eza motuya. Même si ozo kansaka ko lobi tikoloba. C'est fort hein.
couple na bango soki bando simba siko so producteur asengi bango ba jouer te mpona komi zuwa ya bolingo deja amo oyoki kanda na mawa esalinga mpasi nalingaki bango na niveau moko impossible nalingaki bango voilà yabode na ntango ya kala basérie ebandaki kotravaille ebandaki koarrivele bino mpe nde monde alelo ekomi tamo mpe bapresse média ezosatake na artiste mpe badoyela bino bayilo peut-être fausse information moko pardon masa odérange biso trop oh là là voilà yamode na ntango ya kala nayebi te mpo lelo oyo technologie ezo avance monde ezokende nde tozokende lelo époque na bino mpe ezalaki olali mpo lamuke mpe boye bakoseli yo likambo omomonaka yo wana na média bazolobela komona o me na likambo oyo mpo oyebi te earriva déjà batata bino bato bakisi basi batata bango bandumba bino mibali mpe bandumba eza babiloko oyo batraitaka bino deux fois biso monyango te nazala te touti tournage Tatou Kalombo Sami Mokili Milo nani susu Jani bavandi na coin ya bamilo baomela masanga baoloba sikoyo masa moko azalaki wana Manix aoyoka bango ba 1h du matin mulunge natie nanga na terrain mefe nazalanga mopepe tosoa na biso Manix wana sikoyo auti azoya na batring abi masa nanga na moni bazotonga yo fort mais banani wana ay ba comédien il faut ba outil tournage toutaka tournage nazaka na bango na kwa ba milo wana il faut ba outil tournage bazo tongo fonga ba balobi ni babi oyebi boulot fort et ça linga plaisir masala ngai pour bande ba loba so mutayebi ayebi oluba ngo kayebiti nga zwi chance ya kodiriger ba grand ya mboko natia Vincent Souci na scène natia Papa Elombe na scène natia Rock Mukabelo na scène natia Ngalufar na scène natia Sila na scène natia Belvi na scène natia Saïsaï na scène natia Isobe na scène natia Videlo na scène natia na scène et puis yokanga et puis comme sous phénomène 2 mois passés à tout tourner phénomène a singa lobby mobiki sabenga seigneur phénomène habité ye seigneur té mobiki sabi Hipman pesa muke donc to yebi komoni to ko PCT salinga fier esobe asa esobeti ana kara kina poto aviva bien ndenge esobe akoloba boye mpona modero esobe alobi kombo topesa ye na oyeba te kombo topesa ye momona oke tournage bena boye pa oke tournage batielo na enveloppe larme boye mais batili mpe ndeko mosusu mpe boye larme boye otali olemi obe akozanga boyeba mais toutefois oyo bapesi nde yanga barezi natalaka internet te na kati ya internet omona ndeko congolais azo kolobela congolais mpo soki otika mosala yango ti ngabi la attention so na nani internet oyo ebomanga naosala mosala na ngai avec Dieu c'est fini lelo baleki baye nsima na bino ta ozotala bango par rapport à vitesse bino na kala ezalaki bacassette bacd oya mais lelo ekomi tokoma na YouTube vitesse oyo ekomi
La Calaisaï, pour mon artiste comédien, moi, moi passe. Mais l'autre, moi, presque, moi, nouvelle génération, et puis, malgré visant un peu comme moi difficulté, mais on peut un peu moins bien. Ok, ne peut pas moi spectacle, les bandes d'appel, donc pas qui vont s'en qui peut bien nous sauter, mais quand même vous oser. Ma bloc est un peu moins difficile et zoya. Et comme vous font un moment d'ap. Mais aux autres là, l'évolution par exemple dans le cas de Petit Nayo, Jérémy Chabani, qui n'a rappelé pas n'a invité Nayo. Le l'autre, l'autre baigné aigle, mais peut-être pour l'autre soit baigné aigle, c'est bon, on le voit net à c'est ça ton poli. On lui quitte ici. Nambali Soma Benganga Seigneur. Tito Benganga Seigneur. Mbatasi ala Benganga Seigneur. Président Lomba Benganga Seigneur. Ezaki na liki bango. Vraiment. Aigle. Lelo oyo na Congo so balobi to beta Kamanyola. Neti nga metteur en scène. Il faut na sélectionner ba comédien au ba ma public. Voilà. Jérémy a parmi les 3 premiers. Aza comédien parmi les comédiens les plus peuplés à Congo. Jérémy. Ça, on va réfléchir bien à mon début. Le plus peuplé. Et puis parmi les 3 premiers. Jérémy. Donc, quand tu as na pour les grands joueurs, il faut trophée à soi. Jérémy soit check gars qui a une heure de temps combien à 10 000 cas. Et dis-moi. Oh, on a gars qui 600 000 cas. Les qui ont la pesa et parole de connaissance. Si on a mon amagambo ça mané lelo. Ngana kena mupandi. Na beti makamususu nzambe be des fois yungulanga bonga muna yebisaka nga bi Jérémy to jouer baba no jouer na moseka na tikali na motala bonde ba jouer moseka za maman actrice a même Jérémy likolo Jérémy alandi moseka wana Jérémy za Jérémy oyote alandi moseka ta cameraman a che couper na Jérémy ezana elila je crois qu'il y a beau sanya moté Jérémy. Ok, Moussika, na Geno Oyo. Tellement je salango très bien. Ok, Moussika. Et les lois à Moussika. Si vous voulez le bandit, ça. On le bâtit encore à Boito pour mon avis. Boye! Na monya osala. Donc, moi, c'est quand on a même qui est so oza maye l'été. Ah, au katana nanzela. Alandi Moussika. Obi na tikali na scène. Na tikali neti kidiba na otala bango. Non, il y a un bango. Non, jouer dans l'expression. Donc, le caméraman a été coupé, c'est Jérémy. Ah, bah, résiste aux yeux, tout n'a pas Jérémy. Ok, Moussika. Tellement jeune, il y a très bien. Ok, Moussika. Et les lots. Ok. On a des corps dans mon bic ici. Il y a 6 heures, on a parlé. Oui, pour Annie, père n'a pas envie de l'homme, c'est bon que Nasso le long n'a vidéo grâce à moi. Modéro. So banga baye ba idée. On se l'a bouquet. Ah, si c'était dans tout le transport. On habité. On t'a foulé à bateau Zanzambé. On t'a foulé à bateau et Zanzambé. Au bout on va commis décor, mon bic ici. Dans tout le monde, on a foulé bilo. Mais parce que moi théâtre bagana obeta masolo na matadi décor aibi bakambo na olobano modero mutu asaleli lianza décor mobiki sikisi il kapaki ça on peut baser c'est la roi mami c'est la bino ba komedia lemba si on ngala yebiso yoka makamkasi ngala yebisa bango ngasi hotel muta fula ba deza nzambe ta ba komaki décor mobiki si da kagi bango na bi décor Mobikisi. Nani atongoli bino Nzambe. Nzambe. Bah pas de mutakisi et ça on est. So na kagirika ke Nzamba tetanga bongo te. Normal. Jérémy, c'était maman, acteur, Barési, Jérémy. Ma jeunesse, aïe, jeton. Le groupe va traiter,
abebisi mosala soki akomi aza moto Jérémy soit joué. Soit tala yo sepela. Biso tolobaka tout ce qui est beau à voir c'est là. Jérémy azana na nzoto na ye. J'ai na ye zalaka beau à voir. Jérémy pour seka na jenaye eza facile. Aza humoriste était au télé dans la salle peut-être habita masolo. Aza comédien sur scène. Aza maman na comédien sur scène. Nous sommes battus Léopard. Jérémy Fazana parmi les sélectionnés. Ah mais oui hein. Il y a la bande à bazo jouer au tel à ça comédie le quoi ambulance. Le quoi là ba décor. Le quoi là ba mabidi. Le quoi là ba yanga fier. On n'est pas au cité ba misuste na sukalanga wana pour polémique et comment so zo tel bande na wana o mona bina que Mobiki sa créa générale qui est et ba mobiki sont soupé ba bima tolingana ya solo to sauver aoyo to tika ye aza mutu na ye kuna lobelaka ye kuna boye a raison zinda to zindisa il faut te sauver yango to lingana bende ya solo to zala ini to sauver aoyo omi comme ça papa Kwedi abatuni na émission babi papa Kwedi so lelo oyo zate bino bozate abo etika la de abungi comme on ngache mais ils ont mona moko na mona akwali aba fufu ba ese modero bi modero donc plaisir papa Kwedi Barizi naza maman na metteur en scène pour naza accepté na grand professeur il a mise en scène professeur Nzei professeur Ina après ça bakour na ba Belgique qui a nimio na travail à mise en scène naza mutu moko oyo ba comprenanga mabe bato na liaka na bango bayaka po ba natindika bango donc bazwi mapapu babengi ngai ndoki nabi c'est vrai soki moto abimi soki ya pembe akomaka ndoki nzambe ngai nayebi koyolisa ndeke asalaka te ano na ataliaka bapicho na balia batanga essentiel ngai shinga ezali ina on considère un troupe ya théâtre lokola une école po même bagrand maître titengesa na balakisa bato théâtre te il faut osilisa na ina apo oyo kosala test ngazala na bamama na bacomédien bagesho badudu supu babatista babinata bamirma bamima donc bajano de best lelo basukukola biso na kotanga kombo te na bosani baza epele basérie moko bane moko répétition bana kopesama na Kinshasa ezali répétition créée par Modero so moto aboyinga to aluki place na ngai ya kotyanga na filme eza te ezaka azali na kosala nga te akosi Modero aza acteur polyvalent na joa camarade David Eloin
na jouaka mwana videle na jouaka patron na joua avocat na joua sango na joua papa na Jani na joua papa na Milo na joua papa na Zigura na joua papa na Bakareb sans maquillage na joua mwana Kalunga sans maquillage donc neti bablo moko oyo biso zaka nango neti dans Jérémie si la abeti double salle biso ba comédien des photos télé bato le belango oh mais ba soutenir pour si la honte peut-être belete pas mais ba comédien bozaka ya otanga oh biso des photos télé bato le belango pour parce que 1 million au ceux qui sont disait solo ba ko va de la pali ba tinde pesa si la 250 000 pas d'autant pour la pèse rapport il faut à la fière na biso to ba lelo ya ye lobi yanga voilà Jérémie azobeta showbiz il faut to tchango na ba stati to tchango pinga na ba stati Jérémie azobeta showbiz $100 il a osé dis-moi to luka bataboé Mama na Eva o photo biso to tchango na stati dans la ba comédie lelo biso yo biso pe ye ngo oh mais oui Barési Mabidi azobeta mayalos il faut to tchango na ba stati et nga obeta mayalos il faut to tchango na ba stati biso ebisa muninga go sumba ya est-ce que ça la sansa ngaya ah on est pas tout le on va relever avant basel on peut comment relever bêtise pas on a pas fait donc peut-être pas on a pour éviter au casse papa ngala tala wala bakalokuta na tout banana est-ce que na tourner pas si la na lobi bêtise jamais na tourner pas belle vie mukoni na loba bêtise na kendaka pas au mari nabi ke bandeko oyo bango jeune bango eza boye te bandeko mona na loba bêtise bango moko nde balingaka yango loba ko nga bafungolanga monoko te na zakalanga mfutete so ebisinga ko loba te ko otika omona place na loba te so ebisinga tola besoin ya biloko wana oh sikonga na sande le fond du rolling ngo poso ba biloko na fongwa maka oui au fongwa maka penda c'est comme penda ya dia ah penda boyo ba boyo kanga osumbisa pena ba sumba ya ba pese ko opportunité ah natala film ya Mundele Eddie Murphy 2 Empress New York 2 Eddie Murphy tuni semi unabota semi biwi ubota nde une femme idéale ngana lukekeluka évangile idéal film Mundele ba président de la République ya ba États-Unis ba batala kango oh dans film to lo baga réalité ça la réalité ou bien vérité tout ça la théâtre dans les théâtres tout ça la réalité ou vérité c'est quoi sur la salle vérité en bien oh et comme yo afungwa oh afungwa magate ça on est bien Barési na loba bongo te na zaka mfutete so batindinga ba bina nga loba na lobi mais kolo yo c'est ça ka talisinga ba convoquer yo ouais ba c'est ça ka convoquer nga atalisinga yibi na mibeko ndo moko taza censé obunga mibeko et biso na mboka na biso ba komaka te moins de 18 ans neti ba fille Mundele obi ke bêtise za na kati boko moins de 18 ans na coutume na biso koloba kaka te kokoma te mais koloba te Wato komi. Ah, to komi tali bango te. Para pour ma curiosité. Ah, donc là ça m'a bende ba wakala. So ko komi mo de 18 ans to boy te bana 18 ans be batali te. Bo so vandi na bokilo. Bokilo alengi déjà 18 ans. Bokilo za 80 ans to boy te. Ki oko? Et choqué. Et choqué. Modéro toto calme. Donc na benda za na calme. Vraiment. Ya modé to ki la biso mala déjà la chute. Mais pour na petit na onda autant que moi comme moi mingi surtout que adana au cœur il y a scandale pour ba yele bazo matière miniature on depuis surtout le ba minya matière na ipende zali est-ce que pour akoma o akomi lelo déjà ka fa ko mapede les bazo traiter les do Chaban et Jérémie na ba réseau pa bato le monde est méchant bon
à subir. C'est-à-dire, aïe na mata. Moi na mutu ba benga ba Belzebou. Aïe ninge na mata boy. Batu nyonso ba olinganga te. Ba bisu ba olinganga, ba bisu ba olinganga te. O ba olinganga te, ba opesanga ba kumbo ebele. Ba o ba olinganga yi ba ko tcha loboko la bango ngana kende toujours liboso. Ngana ko yebisa leki wana vraiment dans ces pèlerins d'abord azana ba nerf solide a qui peut showbiz na ye eza maman na Evra Sali azala distraité na bakampo yo azoyoka bosser dire apesa les meilleurs d'ailleurs na showbiz batu ko batana bango mitakala mambiseli des semaines eleki nango donc akipé yango kutu et puis bino bapanzi sango faut bosunga biso vraiment so bino bozo ya ko étaler biso na makambo mususu ya lokuta la télévision to ya solo est-ce que vraiment pour ni bosa la bo panzi sango moko ya Congo ko étaler ini edo na réseaux sociaux ayebiki ba congolais pe ba omona te olingate no mususu za biso etikala pe ya biso na kati iko bimaka boyete. Peu importe, Jérémy le meilleur. Peu importe. Alors, et là, il y a des gens qui moto en ekoufa. Au nom de Jésus. Moto en ekoufa, ali wana ko matsaba tuna ba miniature wana ekoufa penza. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais on verra en matière. La matière. Yo se pelake au talama aux yeux ba vie belé. Je n'en disconfais pas. Et bon monde de ko na soki batu balandi yo baboyi yo mtole sa famille na e. Tout à la pe ba paramètre belé. Tout à la ba paramètre de au biso to côté sa ba vie. Mais bien entre bino on peut ça en matière. C'est désolant. Mon temps hôpital du solar mon l'Europe n'a bien frappé le bel est boy. Tout est bon. Là faut la parenthèse mo quoi. Na ba benganga alors bakangi ya gola ya ka to charger na kenda tant on a commis magistrat bisinga yo problème nga problème na ngeza te na eko charger mututé na eko kanisa pe mututé lelo so akoti boloko na kombo na nga lem sous famille na yeba taela kae na mema lisumu ya bongo te ya ko kanisa ya bola na lo bana ya bola na zande bola yo soko lingolo ba makambo nga lo baka na ngola comme na bien na TV soki na ndenga mabe na biso l'état pardon ko lo baté na lo bité ke to so la te po azape ba ja ba kuna ngana ko kai pe lito ina nzela to ko pesa la pe mbote eza problème te solo na biso mais ko bimande te oloba kombo na ngana ndenga mabe magistrat la ngaka ngana ite o na kanisa mutu te na ba comédien au moins que bino na bino c'est ba comédien ba benga pour chercher ba ko film sa dossier na ko sala ngote na kokomona te mutu akoti na pasi na kombo na nga na sima na ezaki ngam na koti na pasi kwa nini ko tape na sala bato mabe balimbisa ngati abomeli nga pe moto te après tout c'est vrai que bo moto ya moto alingaka te basaka donc nga pena na dono de Jésus baboma moto wana ekufa batika Jérémie azo préparer showbiz na ye en tout cas c'est certain non mais on fout dans la billetterie pas niveau au compte de yo Félix o ya te poani dans la mayalos na mabidi dans la mayalos yenga dans la showbiz ya Jérémie voilà mais quand la to clôturer na biso to na biso na chute leki na bino ndeko na yo o chai pe na basen balebele si la bisalu mwana mwasi ye moko ateki babiye belé elongi na ye moko yoko tolobi bino bosangana pe amo ebele ba babiye quelque part ba basi bazo gagner bino
eza eloko moko à féliciter. Ouais, ils époque. Ils époque. Théâtre comme Wandoule. Ouais, ils époque. Mais biso ba autre c'est grâce que donc depuis 2000 til et 25 ans sur les gens nzela on est à université. Ils ont grâce à Dieu. Parce que baye na sima na biso pe balongwe na scène bazoya bazolongwa na scène mais bino bozaka zabolité. Donc blaguité. Ngapenda nazo féliciter si là na niveau moko impossible. Donc bravo penza donc biloko wana penza biso kototemela nango gouvernement yoka yeba yango masolo bayebi yo toyoka bakotindela sila mbongo nazoba répéter na obandela yango asala eloko moko donc ya koféliciter. On dirait depuis théâtre depuis banda moi si jamais. Et puis ngala osenga ye so azomata na salle aluka drapeau mboka et là on osenga ye penza amata penda na salle na drapeau ya mboka na Maribel na drapeau ya mboka ata mboka e sale loko te atombolaka mboka ngo tokoboya mboka ngo te ya mboka na biso ba congolais tokoma ba camerounais te ni ba Nigeria. Donc c'est la bisalo encore une fois. Bravo Sila. Bravo. Voilà, 2025 est Sila Yamode. Adam l'équipe bien pour nous. Sur le plan artistique. Ouais, sur le plan artistique, dans ça les films et les Banga, Tanzanien, Brazzaville, plutôt deux fois mon bimba. La tournée la série qui est dans Netflix et puis ça va voyage et les kinga bien 2026 ils ont compté dans quelques jours ils ont boulé ni pour nana en tout cas non toi il se comme moto sola te battu par magie na kosa na boulé que tout sauver Aro 2026 tout tika ba fertilité. Tenons-nous la main dans la main pour sauver Aro 2026. Oyo, ezalate le coup la 2025, balobé les kaki trop, ingérer inutile, mafinga mokezanga tina, tolongola yango kati na biso ba congolais. Réseaux sociaux état la mara na Congo, état la mara partout dans le monde. Surtout les pays africains, so bazo yoka biso, bazo kamwa biso, bazo seka biso. Hein? Totika ko tonjango fin penza nasengi penza nga penza nde naza boye nasengi mama Nenea en tout cas 1000 pardon moi si ya mwindo so ke na mai bangolo ba obengo yaya totika makambo ya bola totika makambo oyo totika penza makambo oyo 1000 pardon totika na biso yango oboma biso bandeko na bino kopo na biso yango oyo bachiki totanga le biso na yango tosala kaka kopo oyo sengi pena pardon 1000 pardon un pardon sincère réseau kana motema langa totika makambo oyo. Merci beaucoup Yamodero Nengo Pesi biso na yo comme na biso pratiquement la souka mot de la femme qu'on a émission à Lelo et puis quelques dédicaces pour que to kabwana biso. Ouais, en tout cas na kozanga kolobela esika to vandité awa eza pa ya nièce na ngai Dorine Bantala. Donc ils ont non loin na Cornet City so uti super ozo kende sous région au mon restaurant mo ba dessiné ba fufu ebele parce que on a idéologie nanga restaurant mo ba dessiné ba fufu ebele donc on a penda soko lingi olia bio soko lingi o sepi la penza na loboko il y a tout donc chez Dorine Batala donc le kika Cornet City muke ozo commander sous région au mon ango ba fufu ebele basala on a idéologie nanga. OK. Donc ozo appelle petit mbala moko. Saluer bandeko nanga ba comédien. OK. Ba comédien tous les comédiens na saluer bango. Afa beaucoup les Kiki beaucoup les grands maîtres choisi Matata Papito Kindudi Aimé Poutou Ngambe Gisile Moussese en tout cas ba mbote belé na pesi mbote na Kitenge Ngoy Patrick mon frère mon ami privé les patrons les doyens de la méthode les savants de la RDC a sali parti naie parti à Lokumu parti Oyo ils ont sangisa vraiment tous les Congolais
vraiment bote ebele na ye napesi babote ebele na docteur na biso. Ah merde, ah ye non moni docteur Blaise Zaza docteur moko Zaza nzamba pambulaka ye azalaki na souci ya bacomédien tala nde toza biso bacomédien mutu moko ye asangisa biso po tozwaka traitement moko na talo moke kaka biso moko na biso moko tobebisa biso likambo yango oli totindika ye totya ye po akende liboso. Nzambe apambola docteur Blaise bisika azali Nzambe apambola Eric Mandalos, merci l'enveloppe. Nzambe apambola base belé na bosana ba kombo Baronioso. Boya maman pamboli. Voilà, ça n'est bien, tout est bien qui finit bien, messieurs et dames. C'est par ici que nous mettons un point final. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final. C'était là l'artiste Modero Totokani. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Chris Canard de l'avoir réalisé. Le numéro d'habitude d'afficher dans l'écran d'Abuno et commentaires, messages, et ça la biso pizza très bien. Alors voilà, ma kermesse pour la période de la fête est comme une disponible dans Bandal, pendant tout il y a Bandal dans le terrain municipal voilà. Donc dans le stand numéro 116 vous avez Bandal dans le terrain municipal au stand numéro 106 pardon 106 mais la biloko ya malili masanga ya malili plus rolia bio. Je dis un grand merci à Madame Ali Makamara, mère boss. Elle nous suit depuis quelque part. Et pourquoi pas penser aussi à Rokia Kamara. De gros bisous à toi. Vous en avez besoin de moi dans tuto qu'on a niveau à Brazzaville. Au regard à 123 rue Ampère, dans Bakongo, chez Madame Ali Makamara. Ma bilambeza tellement il y a classe. Un prix encore très abordable. Partez acheter les beaux vêtements pour vos enfants, surtout pendant ma période de la fête. Et merci encore une fois de plus à Monica Makambo, Chekina Vumbi, Bébé Seignol, Maman na Kenaya, Primaël, na Eden. Ma gros bisous à Bango, bonne année à tout le monde.